Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali pose ya première pierre mokolo ya lelo na Kintsuka pona ko lancer débit ya ba travaux ya construction ya poste ya 220 kV pona lotiliki na ville ya Kinshasa. Côté ya affaire prendre les armes, Augustin Kabouya CG ya UDPS azali traduit na justice pona incitation à la rébellion. Assassinat ya étudiant Honoré Chama Kwete oya Inikine bana ya Inikine bazali ko senga ba enquête et salema pe lisusu l'état congolais andimi ko zwa ba obsèque ya ndeko oyo en charge na bongo Inikine est décidé pe qu'observer 2 jours ya sans activité na bango pona ko honorer mémoire ya ndeko na bango oyo auti ko kufa mikolo eleki kasi esengeli pe boye ba côté mususu TNT ezalaki na mini ya ba échange interministériel oyo ezalaki présidé na ministre ya média Patrick Mouya ya Katembwe kasi présence pe lisusu ya ministre ya PTN Tik mwana mboka 10 ya match Augustin Kibasa Maliba wana quelques sujets oyo toko proposer bino na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information on continue oyo nazali na plaisir ya ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo mardi 27 juillet 2021 pour boyebete awande bozalaka mieux informé qu'ailleurs yango na bongo na souhaité bino bolandi malamu. Mbote na biso jeunesse ya lamuka bazalaki na sitting mokolo ya lelo 27 juillet 2021 na siège ya conférence épiscopale nationale du Congo 5 pour na déposer mémo na bango na intention ya ba confession religieuse oyo bazali engagé na processus ya désignation ya candidat na présidence ya CENI pe basengi na bango batinda ata candidat moko te na kati ya centrale électorale oyo ya CENI pour selon bango ezali politisé pour boyebike lelo kutunde esengelaki liste ya ba candidat ya présidence ya CENI oyo ezala publié côté mususu pe bande ko na biso ya Transco ba chauffeur nyonso ya Transco je crois que lelo bo constater na ville ya Kinshasa ata bis mo ya Transco ezalaki na nzela te donc ba bandi grève na bango mokolo ya lelo pe balobi ete bazali ko réclamer 7 mois na bango ya salaire donc gouvernement asala quelque chose pour bazali ba père de famille sinon te ba ko fana na ndako pe boyebi soki Transco e fandi e boy ko sala difficulté ya transport e ko sala bino moko boyebi na Kinshasa ndenge to mesana wana to kozongela bino yango avec force détail na ba édition la biso ya mikolo ezali ko ya kaka ndenge na lobaki na ebandeli ya édition oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali pause ya première pierre mokolo ya Leona Kintsuka pona ko lancer poste moko pona makambo etali lotiliki ya 220 kV awa na Kinshasa ba détail merveille mobindi. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre de la construction. Il y a poste 220 kV à Kintsuka. Pe réseau et distribution associée à Kinshasa. Mokolo lelo mardi 27 juillet 2021. Cérémonie s'est déroulée qui na commune ya Monga Fula na quartier CPA. Projet Ango eza œuvre à coopération sino-congolaise PESA projet en complément à centre hydroélectrique à Zongo 2. Plus ou moins 2 millions d'habitants et à capitale de la République démocratique du Congo. Bako bénéficier d'un projet OEP Bakozala donc desservi na énergie électrique. Maître à ouvrage ESA Société nationale d'électricité SNEL Namukuse où a signé partenariat na Shanghai Electric Group pour la réalisation et projet Yango. Bab autorité belé politique puis administrative bazala ki wana pona kozwa part na cérémonie yango notamment président ya cour constitutionnelle président ya sénat gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe bongo na bongo ministère ya ba ressources hydrauliques pe électricité a indiqué que ko booster développement ya capitale Kinshasa yango eza le plus grand poste moderne na capitale. Poste au éco disposé système ya contrôle pe ya commande ya réseau MT 68 cabines ya distribution 2 postes ya réflexion 100 km ya canalisation MT 1600 km ya canalisation BT
42 000 compteurs intelligents dans le système de gestion. Poste OESA stratégique du fait ya interconnexion régionale ya ville province ya Kinshasa pe Brazzaville. To signalé que misala o ekosala 24 mois pe eza financier na Exim Bank of China pe Société nationale d'électricité. Gouvernement ya République ndi aza maître d'ouvrage pe premier bénéficiaire eza commune Yangalema pe Mongafula Kinshasa et l'équipe partout. Affaire prendre les armes, Mwanamboka Augustin Kabouya Oyo, Azali secrétaire général ya IDPS, Azali traduit en justice pour la incitation à la rébellion. Bolanda reportage Oyo. Dynamique Impunité Zéro a déposé plainte contre le secrétaire général AI Union pour la démocratie et le progrès social, M. Augustin Kabouya, n'a parquet général près la cour d'appel de Matete pour ne compromettre lors il y a matinée politique moko vidéo et zali kotambo na ba réseaux sociaux que à quoi distribuer ba armes na ba combattants y a parti na yé pour na quoi assurer protection y a président de la République peut pouvoir oyo bongo ba soit après 37 ans de lutte. Ndenge et komami na correspondance moko ezali adressé na procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Dynamique Impunité Zéro na ba membre na ye balanda ki lokola ba citoyen sur déclaration du secrétaire général AU de l'IDPS Augustin Kabouya na contenu au CG Kabouya bani ko promettre moto soit à côté mais la pouvoir au bango bazo na pasi na tango wana bakotelema pe bakosimba manduki pona kobundisa baini ya peuple pe baini ya pouvoir o bango bazwa na pasi. Selon Dynamique pour l'impunité zéro, ce qui monte à la qui ko distribuer ba arme c'est que azali na possession na yango bango ba saisir autorité à l'état pona koyeba wapi IDPS akozwa ba arme ya ko distribuer Nango Dynamique pour l'impunité zéro bataille c'est que CG IDPS et s'engage à faire face à la justice pour ne kolakisa wapi ya kozwa ba arme ya ko distribuer ba combattants pour que ba bunde la pouvoir ya président de la République. Structure Dynamique Impunité Zéro et Zali lutter contre impunité et corruption à RDC va rappeler procureur général que la déclaration a violé sérieusement protection un code pénal sous et Zali inciter la violence civile au risque de côté moto na kati ya mboka pe comme désordre. Conformément à la disposition il y a constitution article 62 il y a 18 juillet 2006 basengi que Mobeko est en application pour que procureur général Alandela M. Kabouya pour na propos na ye pour bango batalisi que ezali politique te ezali kotia en danger sécurité à l'état peut inciter la violence. Kasi na réaction Augustin Kabouya secrétaire général AU ya UDPS atalisa ki contexte ni atenaki ba propos wala pe alobela ki que bango bazali toujours ko bunda pona mboka kasi atikala koloba te ko distribuer ba arme kasi alobaki que soki moto atungisi pouvoir ya fachi to pouvoir ya UDPS bango ba combattant ya UDPS ba kokota na kati ya mapinga pona kobundela ekolo et non ya kokabola ba arme. Donc il fallait ba comprendre le contexte wana kasi azali prêt à faire face na justice pour ezalaki discours tenu na contexte moko donné. To rappeler awa que vidéo bandai ko circulé depuis condamnation ya Jacques Ndala président élite de jeunes et ensemble pour la République oyo wapi azalaki condamné na 2 ans de prison pour l'incitation à la violence. Lolenge moko batu bakendaki kobimisa ba vidéo ko talisa ko bangambo et de PSP basala ka tout moment incitation à la violence. Kasi lokola nyonso ekomi déjà na maboko justice nde a trancher makambo affaire oyo eza à suivre. Assassinat ya mwana mboka oyo étudiant ya Inikine Honoré Chama Kwete. Inikine asengirete banquette esalema pona liwana ye pe lisusu gouvernement a annoncé que akozwa babseki ya ndeko oyo en charge bolanda reportage oyo. Kimia ezongi na université de Kinshasa Inikine Mukuse après jour moko ya tension ezaki provoqué na meurtre ya étudiant Honoré Chama Kwete oyo akufaki na coup de feu au policier moko abetaki samedi dernier na commune ya Selembao alors que bazalaki en plein travail pratique.
À travers communiqué Moko rendu public mardi 27 juillet à Lelo, comité de gestion et à l'université à Kinshasa a annoncé que sur instruction, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Simer Kosoro, la ministre et enseignement supérieur et universitaire, le gouvernement a décidé que prendre en charge l'obsèque qui a honoré Chamakwete. C'est un communiqué en gros, ils allaient signer le secrétaire général académique Yainikin. Le gouvernement a exigé une enquête sérieuse et ça, les Maponako établir la responsabilité sur les circonstances et conduire na kufa ya étudiant oyo. Affirmer la suite intention aux qui lundi 26 juillet na site universitaire activité académique nyonso et allaient suspendu na Inikin pour la journée mardi et mercredi 28 juillet 2021 question à rendre hommage na étudiant honoré Chamakwete ou ya kwa qui na champ de bataille. Alors que la cause à travail pratique na baninga pour na préparer à venir na ye comité de gestion et instruire na badoyen so observer scrupuleusement mesures pour na rendre hommage na étudiant ou ya qui peli sous comité de gestion bengi ba camarades étudiants nyonso baza na kimia pe baza la que justice et c'est la monsala nango profiter d'une occasion pour nous présenter une fois de plus condoléances le plus attristées na famille biologique pe na comité universitaire ya Inikin nyonso. To rappeler que étudiant honoré Chamakwete azalaki tué alors que baneko réaliser travail pratique na ya cours ya initiation au cinéma. C'est ma cause à interpellé pour avoir qui kolata cache na ye. La police na ngambo na ye et pesa ki version kolobako bazala ki interpellé pour bazala ki na mikanda ya confirmer te. Meurtre yango ezalaki na base ya vive tension oyo esalamaki na journée ya lundi 26 juillet na campus pe na Inikin. Kotanga communiqué yango la police arondaki public na soirée ya dimanche policier o bazalaki auteur ya maître yango bazalaki arrêté pe jugé liboso procureur na flagrance kasi le policier oyo abetaki masasi yende azalaki no siko en cavane pe nan ba retrouver été. Affaire oyo etikali à suivre justice kakande et sengele tsala mosala nango Kinshasa et l'équipe partout. Des seigneurs de guerre va se rendre na ba forces armées RP de moitié du Congo mokolo ya lelo pona kotalisa ke batiki ba atrocité oyo nyonso bazalaki kosala na partie est ya République moitié du Congo na compte kaka ya état de siège oyo ezali na deux provinces na mboka na biso Bolanda. Deux autres seigneurs de guerre oyo bazala très longtemps actifs na territoire ya Masisi bandimi kotika ba hostilité na bango pe bandimi ko se rendre na ba autorité militaire ya Nord Kivu ezali bongo ba colonel autoproclamé o ba ibani mingi na ba pseudo na bango ya Padiri pe ngume oyo pe bazala ki accompagné na 90 combattants na bango bandimi ko se rendre na ba autorité mokolo ya lobi lundi 26 juillet 2021 bazala ki bango mibale ba commandant secteur ya groupe armé Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS Pelissus na bongo bazala a accusé plusieurs fois na ba exaction de ba pillage ba viol ba vol pe ba meurtre na population locale oyo azalaka victime na bango Padiri pengume lisusu ba iko déposer 35 armes nyonso ezali ba calibre confondu na bongo baiko remettre yango na maboko ya colonel Chinabu Kenge Christophe administrateur militaire ya territoire ya Masisi na période où ya état de siège. Tango na komaki na sololaki na population pe ba instruction ya commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pesamaki. Et sengaki na biso to sensibiliser population pe ba natif nyonso ba déposer ba armes tout ça là qui yango. Voilà maintenant résultat positif et qu'on pointait dans l'horizon dengue a déclaré qui colonel Christophe Kenge na presse locale mokolo ya lobi. Mikolo oyo nyonso plusieurs vagues ya ba reddition ezali observé na Nord Kivu principalement na territoire ya Rutshuru Masisi na Walikale. Ba autorité ba inscrit yango na kati ya bilan ya état de siège oyo ekotaki en vigueur depuis le 6 mai et l'équipe. Le 22 juillet oyo ituko leka 101 rebelles lisusu bayaki ko se rendre na ba autorité ba memaki bongo 40 armes toujours kaka na kati ya Masisi. Et sengeli bango nyonso ba intégrer programme ya réinsertion communautaire et stabilité DDRCS oyo écriamaki na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
kasi ya pasi pe mawa pendant que ba reddition ezali ko continuer ko salema ba uti ko retrouver 5 corps ya ba civil o ba boma ki bango na ba homme armé assimilé na ba combattant ADF ezala ki découvert na journée ya dimanche 25 juillet 2021 na village Luna Samboko chefferie ya Wale Sevonkutu territoire ya Irumu na province ya Ituri. Nouvelle oyo ezala ki rapporté na presse mokolo ya lobi lundi na chef ya village oyo touti ko tanga kombo. Na village na ngai to découvrir 5 corps sans souffle de vie. Ba victime oyo bazalaki exécuté na ba rebelle ADF. Oyo to yebaki bango vi ba trace ya ba arme blanche na bango pe ba arme à feu. Oyo to retrouvé sur place na banzoto ya ba wei. Parmi ba corps oyo ezali na 3 relais communautaires oyo et monani kati na bango ndenge atalisaki Adidas Mopika chef du village ya Luna Samboko. Ba famille ya ba victime oyo ba récupéraki ba corps na bango le même jour ya lundi wana pe bakende kokunda yango na poko na yango ndenge autorité oyo abakisaki. Azali ko lancer appel na ba autorité chargée ya ko sécuriser pe ko fouiller ba zamba nyonso ya Wale Sevonkutu esika ennemi azali ko batema ba kondibo cha mayele po ba congolais batika kokufa lokola banyama. Kinshasa eleki partout. Mwana mboka Augustin Kibasa Maliba ministre ya PTNTIC a participé na ba échange oyo interministériel ezalaki présidé na ministre ya ba média Patrick Mouyaya pona lisolo oyo etali TNT télévision numérique terrestre na kati ya mboka na biso. Pour la reportage oyo. Deuxième réunion ordinaire du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre CNM/TNT et Salemaki Mokolo ya lobi lundi 26 juillet 2021 na ministère de la communication et médias awana Kinshasa pe ezalaki présidé na ministre Patrick Mouyaya Katembwe. Plusieurs ministres concernés na likambo oyo ba participaki na basise yango notamment Daniel Aselo Okito Wankoy, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Aimé Boji, ministre d'État, ministre na budget. Christian Mondo, ministre d'État, ministre ya plan. Gilbert Kabamba Kourenga, ministre de la Défense et ancien combattant. Augustin Kibasa Maliba, ministre de la PTNTIC. Onyege Sele, vice-ministre de la Finance. Catherine Katumbu Fouraya, vice-ministre de la Culture et Arts et Patrimoine. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie. Onyege Sele, vice-ministre de la Finance. Pelisusu Guilain Nyembo, directeur de cabinet. Ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Jacques Ochudiema, coordonnateur national du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre à Wanakati, la République démocratique du Congo. Ensemble, évaluer qui processus de migration de la télévision analogique na la télévision numérique terrestre où ils ont déjà lancé depuis 2004 à Wanamboka na biso. Après deuxième réunion oyo, ba ministre concerné ba coach à disposition. Ya ba oyo bazali na charge de la migration, ba combo ya ba expert oyo ba ko prendre part na ba série ya ba réunion oyo ko permettre na République démocratique du Congo ba se rattraper par rapport ya calendrier ya Union internationale des télécommunications UIT. Ti lelo kaka 9 villes ya République démocratique du Congo ndé ezali connecté sur 54 villes mokoka. Rencontre ya lundi oyo et permettant que les na gouvernement ya République démocratique du Congo ba répertorier ba réel besoin oyo et ko faciliter na population congolaise ba accéder na TNT. Ministre Patrick Mouyaya azali ko renseigner que ba besoin ezali ko se présenter en termes ya décodeur paye ya ba fréquence pour na ko connecter 45 villes oyo tikali yango nde ezali musala makasi oyo il faut esalema. Na lingala bokanga ke gouvernement ya premier ministre Sama Lukonde baza déterminé pour na rosilisa musala oyo ya mutation kolonga na TV analogique onde total rananda kuna ba antenne minene poto kende na télévision numérique nde bomona ba TV a poto lelo tosaki milulu aliboso po milulu esala marami balé na mbula tosaki milulu ami balé pour na rotala place otokomi lelo ya liboso to rotala place processus et comme ndenge to rebongisa mais na ami balé to rotala ndenge ni to ko faciliter ba congolais na ndaku ba koma ko capter ba chaîne ezara na TNT po mingi bayoka TNT ba yebi ndenge ni TNT ezalaka te biso to sala musalo ko sala ke congolais nyonso place a kozala na Kinshasa na Bujala na Kasumbalesa ata la télévision na modo babengi TNT. Collègue na yepe ya PTNTIC mwana mboka 10e match Augustin Kibasa Maliba yepe a souligné que République démocratique du Congo ezali ko tenir ko honorer engagement na ye auprès ya Union internationale des télécommunications
pour éviter des sanctions à avenir. Alors baki que ezali na ba sanctions ezali prévues dans endroit ya ba pays oyo ba ezali na nous contrainer pour migrer vers numérique. Ce qui pays voisin moko à saisir Union internationale des télécommunications pour na cas ya interférence entre signal moko analogique nommé République démocratique du Congo et signal numérique tokozala obligé à honorer ba pénalité wana ndenge Augustin Kibasa abakisaki. Et c'est ko signaler que la fréquence oyo ekotika la libre et ko servir na ba télécommunication spécifiquement na déploiement ya 4G p 5G a wanamboka na biso urgence ezali ko s'imposer ndenge Patrick Mouya ya aki ko conclure na ba terme oyo contrairement na bane oyo uti ko leka ane oyo tozali na plusieurs réunions na niveau ya ba expert na biso pe na niveau na biso moko pe to luka ndenge nini République démocratique du Congo et ko accéder totalement na kati ya TNT pour na bolamu ya ba Congolais nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo bana soko pese yango te bazali kolela na ndenge ya kosakana te poto blevita ezali ko contribuer na épanouissement pe croissance ya bana na bino côté ya mikuwa na santé pe côté ya mayele kobosa na te ezali produit Beltesco somba okopesa nga raison. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo bozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde mais la poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Première chaîne d'information en continu na lingala KNB News et Tchelibino des émissions Oyo Bolingaka Mingi Kindoki politique avec Naomi Pila pe Maboke avec Rose Okito Bobo Sanate ko s'abonner po bilengi ngelinde ezalaka trop ah. Population bazali ko se retrouver te maman journaliste lelo population zolela dollar ezo kitate dollar depuis tellement lokwa mupepe na kata lola ekitaka te prix ya biloko awa ministre économie awa alobelaki ya biloko ekuita babe na biso awa pas na chef du gouvernement na gouvernement que non biloko ekokita dans 48 heures biloko ekiti te vous imaginez maintenant ozomona biloko ekiti te mai ezozalaka kutu te courant ndenge moko to ya dollar ezokita te ça montre que non gouvernement Sama Lukonde ezosala eloko te moi je suis pas là pour na kobetela baoka maboko non gouvernement Sama Lukonde ezo répondre te na besoin ya population awa azo vivre na kati ya bonbonne non tout comme biso pe nazo bisa peuple congolais nous sommes là pour dénoncer priya biloko ezokita te pourquoi gouvernement Sama Lukonde balakali biso biloko ekokita ezokita te pourquoi c'est-à-dire eza na bato bazana bazo combattre vision ya président de la république pour population ayi na président de la république balakaki biso awa babillet avion ezokita oui bakote mosusu tozomona mais ezali appliqué te Qu'est-ce qui bloque le gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui? Les gens qui sont au niveau de l'union sacrée, bazo combattre
président Félix Tshisekedi pona a reçu un mandat na ye po tant comme aller en 2023. On s'est conformé à l'idée n'a été soit il y a hypocrisie. Ezali hypocrisie munene. Wabi nzembo moko Luambo Yemba. Mobutu bandoki basilite. Ndape na bisi président Félix Tshisekedi bandoki basilite na kate ya Union Sacrée. Bazali ebele tokobanga te. Je suis nationaliste, je suis patriote, mboka na ngai ezali Congo. RDC. Dans la globalité, je peux dire RDC c'est mon papa. La capitale de la République démocratique du Congo, c'est ma maman. C'est-à-dire que Nazalika na mboka moko RDC. Ceux qui m'avaient zali tokobaki mabeza, lelo ça m'a le code de gouvernement ils ont répondu à besoin population. Il faut qu'on bango pour l'élé. Mama mingi soki papa atikali mbongo ya biloko ya kolia ako préféré ko tiesa na ye manzaka ya chaku tope ko tia na ye basil kasi soka ke iwenze pilipili mungwa toujours asenga ke pa ba voisin comportement oyo ba congolais ba fistiché yango bolanda bazena micro ya Peggy Ilunga pe merveille mopende. Mwasi ya libala aza mwasi oyo réalisaka ba major partie ya ba tâche qualifiée ya ménage ndakisa lokola entretien ya ndako na ye basha ya ba consommation courante surveillance pe éducation ya bana na ye pe bongo na bongo. Mwasi ya libala azalaka na ordre pe azilaka kaka mobali te apesa mbongo po asomba biloko na ye ya cuisine po cuisine ezalaka nde ya mwasi. Mwasi ya libala ifo azala na habitude ya kosalaka mwa économie na ye ata soki asalaka te kaka na mbongo wana papa pesaka na fin du mois pour na kosala provision to na oyo apesaka kaka chaque jour wana il faut kozala na mwa caisse na yo pour que permettre yo saka eloko te na kati ya caisse pour sombaka biloko no ya mike mike. En tout cas yango edimaka valeur ya moto pe eza kosambwisa nde mobali na yo kasi ya kokamwa eza ke basi ya mabala ya lelo bazalaka na négligence pe basila na bango soli na ndenge kosakana te ye nyonso akendaka kaka kosenga epa ba voisin okomona azosenga eloko lokola kombo cantine mungwa savon mbeli tina tonga oyo ekoki komemela ope maladi biloko wana ezalaka ata cher te kasi volonté ya kosomba yango ezalaka te. Ba voisin kutu ba pesa ye déjà na kombo misusu ba koma kosala enko ba koma kopimela ye mais ye elobelaka ye eloko te yango biso magazine KNB News to tunaki population congolaise soki comportement ya basi oyo bakendaka kosenga biloko pa ba voisin ezalaka malamu. Ça pas mentalité à mutu. Nous avons ça depuis pas na bango. Abanda zana ndivo abanda ko senga senga kaka. Nana ndo kalibala. Azana bitidi na banakala. Na kopesa conseil moi il faut pesa mbano valeur. Usoma tozo ko senga kuna bando cholo kaka. Bando bezo sukuma so ekuta soba de pilipilité. Takwa ko senga biso. Ekuta soba ne mungwa te. Kaka ko senga biso. Faut tika bitidi wana. Usoma ta so comme na mungu evandi. Batika ko batika. Batika zo kumikita valeur. Ekita pa mbene valeur. So zo ta mayo chena mutu. Mbala peso 20 000 10 000. Obuti be 5 000 bagisi oseka wenze. Ma pilipili zanga te. Ma tuke zanga te. Papa moi so ke wenze. Kana mukela batikela kiyo. So ko kata sango mte verte ata 200 francs. Pote osenga to zo mo ko senga te. Pour osenga bon e fingisa ba. E fingisa yo e fingisa mobile na yo. Eza malamu te. Baza ata ko ka belete ba 5 7 mais azata ya mukie po ako olamba po zo mo ko senga baninga te. Pota ba opesa o simanango ya mobile na ko senga ke mbongo te. Par rapport au comportement, les comportements à déplorer, on peut les arabiens. Moi, je suis bien éduqué à Rosenga, Sengabilo, et pas ma voisin. Tandis que papa va m'attendre, on va tirer la kiombo. Les filles qui sont mouké, ils allaient belé. Moi, je suis maïl, là, on va couvrir mon bal. Qui est que nous sommes à la gauche, pesanga mungwa, pesanga pilipili. Ils ont un caractère moi ya bien té, ils ont ma éducation na rolo babon. Comment c'est possible ngai mobile? Nazala mosina ngana ndako. Na tongo na simbi mbongo na pension no bi sala zando ngana bimi na keko lukaka. Mais na na pension ko kisa biloko tout. Ezala mungu ezala pilipili ezala mbabola. Mais yo musano kaka kusenga ezali mabe ezamala mude. Wona na kufingisa mobali. Hata la mobali alingaya. Ya utizando bongo zo mbabola. Azela ko yangai. Eza bien. Ezala ko mateka. Yibona tata mateka mukeye bleu blanc. Oya mukeye chazi wana. Oso so boni utoko somba wapesa yapetisi yabo mukena lipawa est-ce que vous delo ko senga mibali na bango nde batala bango
soki yo bamosusu badimanche tobimaka te basamedi tobimaka te omoni mwasi no aza na comportement ya ndenge wana yo moko banda koreproche mwasi no atika yango eza mabe afingisa yo eza makambo ya soni na mobali po mobali atiki mbongo ifo kaka na mbongo wana ya atiki okoki koprofite osombi liboko kaka na mbongo wana atiki okoki kosomba mwa mungwa mwa pepsoda me mwasi ya mabe biloko wana kokipeta weli kaka biloko ya kolia oyo etikali abanda kosenga na bavoisin wana nde makambo ya soni aza koni dongi mutu nyonso akomona tala omoni mwasi oyo asengaka mungwa tala mobali neye wana donc aza kosambwisa yo nde mobali ndeko mama kosenga biloko lokola kombo oyo ezalaka nango kaka so mpe 1000 francs ya pamba epa bavoisin esilisaka valeur ya moto mpe eza kosambwisa libota na yo mobimba mwasi ya libala akoki kopartage eloko lokola ya mbeli na bavoisin te zwaka habitude ya kosomba ata 3 kombo na yo obombi na ndako osombi mo ekolo na ya mungwa basavon na ezala ebele okomona kozala na dépense ebele te na journée mpe okobosa na kosenga epa bavoisin oyebaka teke ntango okendaka kosenga batikalaka kotonga yo mpe kokama yo na nsima na ntango yo wana okoki kosenga savon après osilisi olati mpe ozosala fiere eza kitoko ta Kinshasa eleki partout esengo ezalaki na ngambo na biso koyebaki bozalaki ebele mpona kolanda première chaîne d'information en continu na lingala KNB News mpo boyebi ete awa nde bozalaka mieux informé qu'ailleurs édition ekumbamaki na merveille mobende seconde na Naomi Mpila pe caméra oyo bozali kotala boye ezali bongo Hervé Zaka awa wa mopandi boye Peggy Ilunga papa social pe exercice oyo esalaka bino plaisir moto asalaka yango kombo na ye papa Timothée Kayembe azali bongo na régie musala nyonso ezalaki coordonné na Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukutana mikolo ezali koya Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino